Lelo sikoyo nde bato baye comprendre que frère aza Jésus. Lelo nde bato baye comprendre. Parce que le 24 juin wana na calendrier ezalaki ya. Ezalaki wana ezalaki na calendrier. Bato banomona bango te. Donc toka frère ya tshemu sabini na le 24 mokili baye. Ba comprendre que photo diembe na frère photo fula. Lelo tozala awa na bandeko na yo. Songana ya na ngobela leki na bato bundi. Bino bana bokota te. Nous avons beaucoup de parce que tout ça biso ya na leki to biso to bota maki bino bota akité parce que eloko we rasali ya mo lo rasali habité na côté na lo leki na ngai kena ga itala mwana nga zande ko nanga te faire na zande ko ya wera la côte zande ko wera te to faire le bien na papa leki ba yo rate nyonso kobeta wana ayebi ke ateli fere libaya parce que date wana mutali bosa pointer yango c'est fere mututu ayebi lelo tosenga na président de la république les 24 jours fait comme férié les 30 batu ba décorer basala parce que va jour wana tout les 30 jours et kiti les 24 mars ba jour ba commando boya bunisa fere na ba bolo yanga bago bundisa ete bakimi l'autre comme de moment na ti na mukonja mboka Chantini Ngobila ayo cha libaya ba miracle ko salama donc ce rigola au sala effort kaka azoyemba na martyr bato bala victoire bazoyoka parce que makambo yemba déjà batikele yango bango tout déjà bakatanga na makambo yemba. C'est le musicien Oyo Ayembaka Sauto Team, c'est le musicien Oyo Ayembaka na demi-tonte, c'est le musicien Oyo Ayembaka Nenga Ayembaka na studio, Nenga Ayembaka live. Ba kandisango ba bik frigo la benga maki na ba Congo ba koko ba akele ki ko sala ni les gens du wana ba tu peux besoin besoin éclaircissement. Te wana za ka biloba ba tu fera kene ba Congo te. Fera zaka. Tout le monde va fanti. Tina makama mboka elongo ndenge ezalaka le 30 juin et le 24 papa bobanga affaire ko to senga jour wana mokonzi atango férié yango mutu nyonso akona stade de martyr mema biki na papier to koma histoire to kobetela bana histoire wana osala ma jour wana le 24 juin oyo kokatango mitali base belé bachidete de la coste on te belé wana amoni lelo kuna moni ku banderole mosu ya bozi ana nga kuna kamwe mwana ngai fere oyo moni po meza pa fere ko bunisa fere na ko tshela libaya bo ko kaete ko gagner fere zaka nde ko kata nde fois oyo ko longola ngodi ya fere nde o gagner bango lo liboso ba ya na moni plainte salaki moni na jona binaki apona sibana ba yana ba photo ta ba photo ko tokanga na ba buba ba photo kanga na banani so biso lo liboso to yaka na to yemba ki danger peut-être le salamaki fait go la binaki apo to yana ba video bango ba yaka ba photo to ko tsana bango nyoso esimba mais jour on le 25 to kutaka le 25 jours donc on sera mutu nyoso biso ba gola to souhaiter esimba mais ce que tu as na le 25 parce que le 25 yana eza makambo na bino makambo na bino siko na nesimba kite yo mote ba bango to tsheba tima bala papa fe alo belote roga kuna maniki na kisi njora ba promotion M23 ba kende to ba kekuna ba kende usa promotion na bango yo kazi la cause na municipal chawo ye mawala ayi maze ba ferete banze me osila et mudaleka na 3e sur esili wana ayi maze ba ferete ayi ba me vida imala o ya cha vocal. Merci maman gloire qui a voulu. Donc on va faire comme la maman. On a content. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto.
Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Nazondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Ketoé, I love Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto. Yokota nga motema vraiment yezo inae. Bilivu muka tonga bokwa butu wa mona yo ya nimenga. Eteli selinga bolingo na komi mpena kolia. Ba merveille na yoga na ntango na komi ko vivre ango. Kali elengi amour ghetto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme ghetto amour na yo ouais me transforma motema nanga na foya ko déplacer bangomba motema nanga na foya ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ghetto umela bijou mulamba nalingi nanga ise nalova nanga iseye procédure na lande meminga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe beniselanga amour Keto azala second pene nanga tout le temps mio takanga na litoye ye kaka na héros Boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yo tianga na mkato memanga esi kolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Mata, c'est comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvrir maternité nzambe ya sala Keto après na découvrir un secret exceptionnel je viens dire un secret. Merci beaucoup à vous tous, toujours dans le souci de vous informer, chers internautes et chers abonnés des Top Africa News. C'est votre humble serviteur, toujours le cardinal de la presse, à la présentation de cette émission Buzz avec ZM. Je vous demande d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur votre chaîne Top Africa News Télévision. Vous le savez très bien, je suis de Nyon, c'est Ferrigo là. Nika Boroninga va se produire le 24 juin au Stade de Martyrs. Un événement qui n'est pas vraiment à rater. Dans le souci de vous informer, c'est pour cela, aujourd'hui, dans cette émission, Dan Mosengo reçoit pour vous, moi, Nasuka Bagola. Avec lui, nous allons essayer vraiment de décortiquer la musique congolaise, de parler de Ferrigo, de parler de ces stades de Martin, de parler de l'actualité musicale de la République démocratique du Congo. Avant de commencer l'émission proprement dite, je tiens d'abord à remercier la grande équipe technique. Comme on le dit souvent, on n'échange jamais l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est bel et bien Dan Mosengo à la présentation. Gloire derrière la caméra, ainsi que mon chef, le vieux Mbembe, le garant de la nation, Tottenham Boy. Je dis merci à lui, Johnson Keto, qui est le boss de cette chaîne, lui qui met ce moyen en jeu, que vous soyez très bien informés à travers cette émission. Sans pas beaucoup parler, je dis aussi merci à Hortense et Maman Najemima, le sponsor numéro 1 de cette chaîne. Je dis aussi merci à Mimama Goma, hein, la boutique la plus chère, la boutique la plus classe de l'Angleterre. C'est Mima Boutique. Vous avez besoin d'être très, très bien habillé. Passez là, vous serez vraiment pas déçus. Maggie Love, Otema. Lui, c'est l'incarnation de Dieu vivant sur terre. Maggie Love, pour ne pas beaucoup parler, je dis déjà bonjour à mon invité d'aujourd'hui qui est bel et bien, il n'est plus à présenter.
Mouanasuka Bagoula pour parler de Ferregola. Merci beaucoup à vous tous. Bonjour. Bonjour Dan Mosengo, le grand journaliste. Santé Zakitoko, Nangola, Nzambaza Likolo. Na se Ferregola, Jésus de Niance, ni Kaboroni, na moto ya Yambo, Bakisela ye, papa Hervé, Azaka Yemoko, na mission, ou bien papa. Msuto mona a déjà balongo ba papa. Donc il a profité sur la paix, ça Mbote, président de la République démocratique de la Rumba congolais, Ferregola, Jésus de Niance, na paix sur Mbote à trop côté aux alliés. Et bah question c'est Yobi, nous est. Vous avez bel et bien compris déjà aujourd'hui, Mouanasuka Bagoula qui est notre invité d'aujourd'hui. Je dis aussi merci à Mireille Makenda, la sponsor, la femme vaillante, à Pessimbo de Bissikazali, Pimboyo, merci à toi. Merci aussi à Pauline Polon qui soit à Pessimbo de Bissikazali. On va commencer déjà, les lots pratiquement à 2 jours, à 1 jour déjà, il y a événement, déjà il y a stade de Marty. Préparatif, il y a stade de Marty, il y a fait rigoler les amis. Bon, tout déjà, c'est normal, Nangolou, il y a Nzambé. La météo déjà, podium de l'Ingesi là. Donc, ce qui est déjà dans Marty, déjà podium canapé, une vidéo. Mais on a une conférence de presse dans l'issue. Après Hervé, pour ça, les journalistes et tout pour poser des questions. Je vais par rapport à stade de Marty. Lobby, on a carnaval, on a Bandango. Kingasan, Tokochango, Petro Congo, Tokoti Saint-Thérèse, Toketi, Nabovan, Toketi Café. Maramuto Zakitoko, na minute oyo, tu as le reçu au Bangate. Tu as le reçu au Bangate, Maramuto déjà normal. Papa, maman, tina moi, on a eu à stade de Martyr, miracle au Salama, moi, on a Nzamba Royemba, miracle au Salama. Donc, Ferregola, au Sala effort, Kaka, Azoyemba. Na Martyr bato bana victoire bazoyoka parce que makambo ya koyemba déjà batikele yango bango tout déjà bakatanga na bango makambo koyemba et c'est le musicien oyo ayembaka Sauto Team c'est le musicien oyo ayembaka na demi-ton te et c'est le musicien oyo ayembaka ndenga ayembaka na studio ndenga ayembaka live et c'est le musicien oyo abetaka playback te c'est le mission à live na mboka oyo ezalaka nde Ferregola. Donc numéro 1 ya Rumba venir sur déjà voter na bango ye ba déjà na première place donc tombo ya ngwasa. Par rapport au programme et le que déranger mélomane sur la bonne musique programme ezalaki carnaval conférence de presse vendredi ba pemi samedi ba mo ba na stade de Marty mais les autres au monde les sous Ferregola à l'improviste c'est carnaval et salamité. La grande question se pose encore. Est-ce que les Kambo Baloba organisation par rapport à Ferregola? Est-ce que c'est répétitif par rapport à la prochaine affaire? Pourquoi Carnaval et Salama? Bon, exactement, répondre à bureau. Le programme est déjà bon, il fallait Carnaval et Salama mercredi. Donc, tellement, moi, on a ensemble à la guimard l'instrument tellement donc il y a qui butu il fallait que tu stade boy on est holandela tala boy lo kokite bon tellement tant on a mkanatongo santé et permettre que carnaval est ça là parce que carnaval est singa tambule belé tant santé et permettre il faut paiement yango déjà programme ça qui bongo yango moni bureau déjà balance qui programme bongo ndena tongo ba programme échanger et nango normal le to ça la conférence lobby déjà vendredi tu as la carnaval les gens pour mettre un peu bureau mais la grande public le lobby le bibi surtout ça ba pandisango ba big Ferregola benga maki na ba Congo ba koko ba na akende ki ko sala ni les gens du wana ba tu peux besoin éclaircissement te wana za ka biloba ba tu faire kende ba Congo te faire ça ka ça ba Congo externe banda utake États-Unis aye appelle ça hier soir bozo lukele kaka ba makambo moko belé bo baki ba mise ba okima azongi na ba musicien et comme sous ke ba Congo donc bozo lukela kaka par rapport à tourner pays États-Unis on a tout mon avec ba vidéo et ta mon internet na concert mon na salle mon États-Unis où ils allaient à moitié vide impression on a eu par rapport à soit disons raté à concert on les années tu raté concert aux États-Unis bon ba vidéo mon na internet ils Salouana, toi na poto papa. Nous avons un mikili, toi les États-Unis. Les États-Unis, Salouana, ils ont un nombre de personnes, un nombre de kits bachaki. Ce que coquille mouton soit en côté. Soit les vidéos on a bien. Non, ça va vidéo. Soit les vidéos bien. Ça les a que tondi.
etoni te ke o moto mosusu atelemi moto mosusu avandi te nombre bakiti batiaki ekoki bato bavandi na bakiti wana nyonso podium ezalaki 3 mètres na public ezalaki mpena 3 mètres nasi na bavideo bomonaki ntango jérémi yoka mati apeseli fire egola mata nde eotombe mwana nzambe ntango amati motu to azwi panike motu nyonso azwi panike donc biloko wana esalamaka puisque partout même na bafete soki maria azokota nayebi te soki otikala ya ovanda motu to fasa ya kotelema donc maria soki azokota motu to aka kotelema abisi telefone siko kokota ya fere public batelemi babimisi batelefone na bango 3 mètres oyo batiaki na podium bato bapusani ntina podium bato bapusani ntango sikoyo bato bapusani peme na podium nsima etika na vite nga nafandi boye moto aya liboso na nga telemi nga nafandaka te na ofanda te fo nga mpe natelema naluka naleko na molai mpo namona mwana nzambe deja koti telema jésus deja akotaki bato batelemi balongwe na baplace bapusani liboso moto moko te so avandaki so ntango moto atelemi kiti etika na vite ntango yoye na bakiti wana okangi bafoto na bakiti o asali mpiaka te tala mpe bato baza ya kotelema bato batelemi baotika bakiti vide cheme moto atelema kiti etikala suna moto wana te ngai naya kofanda be moto moko liboso na nga telemi naotikala kofanda te. Merci beaucoup, nous continuons toujours dans cette émission. Papi Kabouikou, je salue vraiment en passant. Je dis merci aussi au capitaine de l'équipe, le conseiller principal, l'homme fort de cette chaîne, Thomas Mbouya, Napishimbo Tibisika Azali, Edi Keto, toujours Makasi, la famille sacrée, Jenny Ekila, Tendai, Napishimbo, moi Simbongo. Merci à toi, merci aussi à Siro Mafuta pour avoir sponsorisé cette chaîne, accompagné cette chaîne Top Africa News. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande vraiment de vous abonner vraiment massivement car l'information est au rendez-vous à travers cette émission Buzz avec DM. On va toujours parler du stade de Martyr. Ferrigo, la stade de Martyr le 24, la coste municipale Andi, les Roga stade ya Braza Masamba Deba, Weranson Nakinkole. Impression na Boziana et JDT Gezmawete na Goma. Que pensez-vous na Nguima par rapport ya date ya le 24? Lelo seconde bato ba comprendre que faire à Jésus. Lelo nde bato ba comprendre. Parce que le 24 juin wana la calendrier zalaki ya. Zalaki wana ezalaki na calendrier. Bato ba no mona bango te. Donc on va faire à Tchemou Sabine na le 24 mukili ba ye. Ba comprendre que photo diembe la faire photo fula. Où est Diembe la faire? La lobby ba comprendre que photo diembe la faire photo fula ma bisonyo surtout dans la où est Diembe la faire? La bili kama où raté. Kasi pour beta le 24. Et ça pour me dire mutu nyonso ko beta wana ayebi ke acheli faire libaya parce que date wana mutali bosa pointer que ngo c'est faire mutu tout ayebi. Lelo to senga la président de la République le 24 juin fait comme un férié. Mais le 24 nini na jour de date oyo et dominera le 30 juin. Oh ba marche salamaka mboka comme Kitoko. Le 30 bato ba décorer basala. Parce que va jour on a tout le 30 juin et Kiti le 24 mars. Papa. Ba jour ba commando ba bundisa faire na ba bolo yang. Ba ko bundisa ete ba kimi. L'autre comme de moment ti tina mokonza mboka Chantini Ngobila ayo tia libaya na le 24 vraiment le 24 za ba fanti eza marche position mona za ba fanti mona za ba fanti tina makama mboka elongo ndenge ezalaka le 30 juin et le 24 papa bobanga affaire ko Todo senga jour wana mokonzi atango férié. Ya on mutu nyonso ya stade de Martyr mema biki na papier. To koma histoire to kobekela la bana. Histoire wana osala ma jour wana le 24 juin. Pas au raton au Italie. Pas le seul musicien congolais autoyebi pe Weranson na beta jour mona Marie Paul, toyebi ke Fali pe il fallait beta jour mona na Célio. C'est tout à fait normal la musique. C'est normalité. On lobby bien. Fali pour pas ça Célio. Oui, on a Marie-Paul. Tu vas faire un an. Faire un an moukili mobimba. Hein? Faire un an moukili. Les lorsque on va te comprendre que ça Jésus. On va te passer au fou la manasi manaye. Donc mututu on a teli faire libaya wana.
ana posa asa pe na gaz na jour na ye ezaka kutu bango te na ba o baza kutu baza banani ba misente bacheli fere libaya biso na quartier na biso to na mère moi na semi 9 mois de koki mama na boyi ko bota bino bota ka le 24 juin pour na tela ka fere libaya donc pour na batu oyo ba kolira ba kene martik ba ya hotel ngai ser na ngai déjà panzaki ba nini ba invitation na ye na date mususu mais lelo bana de bana mobile na ye ba chango ka le 24 juin parce que le roi za wangila abifonga bela tela fere libaya na mariage na ngai. Parce que qu'est-ce que tout le monde a une intervention et na ba chaîne bela qui ne bi mutozo bundisa faire azotinda ba roga ba beti ba chali ba ezali ba warrior bi bo benga ba wangila interini fali poupa to ba warrior ba ozana ko bundisa faire rigola ko buta culture ya ndeti ngana obitege ba wangila ba bundisa biso mutu na mutu azana na oyo azoluka pa fere baze belé ba chidete de la coste bango to belé wana na moni lelo kuna moni kutu banderole mosu ya bozi ana nga kuna kamwe mana ngai fere oyo moni po meza pa fere ko bundisa fere na ko chele libaya bo ko kaete ko gagner fere zaka nde ko kata nde fois oyo ko longola ngodi ya fere nde o gagner so on a ngodi ya fere te o gagner na yo yete ouais mais est-ce que on a lorsque on va battre on s'est fait promotion merci c'est bon c'est la promotion l'idée la cause dans on a moi ceux qui azo la faire libaya wala la municipal ve yo ko changota ya ofelete on est sur 5000 to continuer toujours le la vie ba pembeni ya ba nini wana ba pembeni ma sina wana ba organiser ka to bodwe mutombo OK mutombo bezali hôpital mo besoin ezaka na sima wana pe abenga ngo pilote donc bakwa uji voza ande pembeni wana baza mingi pembeni po veto ko mona ka deux personnes na kata municipal ba appliquer crise ba tie wana ba morgue na conférence de presse ya fali na Brazza lobi ba beta stade de martyr pour na plan ni état d'esprit ni mini bozoya na idée ya robeta musique tout bozoya na idée ya kusala na en plein na stade de martyr te ba beta stade pour na plein te plein beta le stade te population ba oyembelo te oh ouais ba bilo oli ba mise musu ba bela ba beta stade de martyr pour la plein so bon ça va plein salami yo yembelo to kitoki te so beta na pour na plein te c'est loin le boss do beta na pour ba tu ba comprendre qui est fait faire ailleurs au la musique oh ça autotime faire ailleurs au la demi-ton ailleurs au tombe la musique yo ailleurs là que ça va tout que martyr ba tu ba yemba kité biso loka liboso oyo toyaka na TV loka liboso faire rigola yembi danger spectacle ça la mi danger après na sima to koyande faire rigola tondi saki bango loka liboso ba yaka na moni plainte salaki au moins na jona binaki après na sima lo ba ina ba photo ta ba photo to kangana ba buba ba photo kangana ba nani so biso loka liboso to yaka na to yemba ki danger spectacle ça la maki faire rigola binaki après to ina ba vidéo bango ba yaka ba photo tout ça différent na bango c'est-à-dire mardi on to betango lelo après 2 jours ba to ba juba CD to so ça CD po bango tout ba besi na mardi so ko lukango ezate hein so bet na internet so bet na internet o mona kaka ba 2 minutes ya ba téléphone na bato baza makasi bato ba filmer na ba téléphone biso siko to signer contrat la Chris production aya ko beta direct frère go la sombi 4 écrans géants pour notre libanda pour na bato ba tika libanda pour déjà 11h déjà stade de tondi o ya 12h à la place té a hôtel na libanda to poser bien l'écran géant libanda. Merci beaucoup, vraiment, moi, Nasuka Bagoula. Je dis aussi merci à Mimi Tonga, na Peshombo, vraiment pour toujours soutien à notre chaîne Nabiso Top Africa News. Vous voulez nous soutenir, regardez vos émissions jusqu'à la fin, partagez cette émission. Vraiment, je vous demande aussi de vous abonner vraiment massivement. Les Kamboba sponsors aussi, ça fait débat. Tout le monde a un concert, il y a Fali Poupa, Héritier Watanabe, sponsor rébellé. Mais Ferregoula, paye des sponsors. Qu'est-ce qui arrive à Ferregoula? Il n'y a pas de la promotion, il y a quoi? Un sponsor basa vraiment milité dans le concert, il y a Ferregoula. Bon, Ferregoula a invité Kinde qui a reçu billet papier au Kamundele. Reçu billet papier au début la foufou. A invité qui se connaît biloko voilà.
Donc ba sponsor bayaki pene belé baye wana siko sponsor a proposé mbongo ya bien nde to tikali na ye yango to lancer be message faire ko la bito tika masanga oyo basala ngona masango epola to tika masanga oyo bachaka ya masango epola ba masanga oyo ba basala ngona ba fufu epola photo mela masanga oyo za importé eza Guinée eza le fait eza Heineken 0 oyo eza importé oyo salama libanda bandeko ya beka bato baye nango eza compagnie moko ya munene sema bango baproposaki mwana ya bien yango Ferregola abendaki bango Ferregola asali makambo na ye nyonso mpe mutu aloué stade de Martyrs cher lokwa faire azate bango to balouaki na c'est bambongo mobeya so Ferregola nde mutu aloué stade de Martyrs cher mpe alouaki ngo na sponsor te oyo mutu boye apesaki ete na poche na ye yango esengaki sponsor oyo akotya mbongo ya bien mpo avanda na ye ti amema biso na stade de Martyrs Ferregola invitaki osombi kipe magie bapesi yo de billet osombi debula fufu bapesi yo billet Ferregola invitaki yango makasi biso tozalaki na biloko wana te ya okende biloko wana na niveau na ye te na babiloko wana en fait tout continue toujours l'émission likambo ya billetterie bato bili bazoloba koteka ya billet ya feri ezoyebana te ezotekama wapi eza place nini. C'est ça qui pose problème. Bazoloba likambo organisation. Biso zoloba kama mambo balabala ezoloba bino opesa nini likambo ya organisation ya billetterie ba billet ezotekama wapi. Bon billet nesi biso awa na chango awa akwa oyo eza na mainjili billet ezotekama na apocalypse billet ezotekama peso oke kuna te bato mpe baotambola mpona koteka babillet soko osombi 12 billet na bakabeli obiere no moko eza teke osombi nde biere bapesa billet te biso eza nde osombi babillet na oyo tokabeli obiere peso osombi billet moko topi obiere te fosomba 12 billet nde topesi obiere donc biso toza différent makambo na biso nde tokosala yango te ke osombi kipe magie bapesi yo osombi kamundele bapesi yo te babillet ezotekama nango partout promotion na biso ezosalama kitoko na minute oyo déjà tokomi déjà nombre oyo tozalaki nango mposa toteka déjà etekami pe lelo lisusu babillet mpe déjà puisque chaque jour babillet ezotekama lelo Ferregola apesi bato nyonso cope donc na minute oyo motu tout azose retrouve na nsima ya Ferregola bato babanderole bazolia kitoko na minute oyo bato basala babanderole baobotola biso basi parce que eloko ezokota bato baosala bapolo bazobotola biso basi surtout bato baodécore bapeintre nazoyebisa surtout bapeintre donc bapeintre nde donc na minute oyo babamillionnaire Ferregola akipe te ke bapolo efosala makaka mpananga te atiki bato nyonso libre sala polo teka polo lia mbongo. Merci beaucoup mon Asuka Bagolois. Hortense Maman Jemima, merci toujours à toi pour le soutien. J'ai dit ma big salutation à toi. Je dis aussi big salutation Mireille Makenda. Moi, ce qui est moi, si vous quand on dit la beauté, on parle de Mireille Makenda. Maggie Love Nzambe Azabolingo. Maggie Love Azabolingo. C'est qu'il y a l'incarnation Nzambe. Nasia Mabele. Je dis merci vraiment au conseiller spécial Tomambou, il y a l'homme propre, l'homme malam, vraiment big salutation à toi. Papi Kabouikou, l'excellence des excellences, éduqué de la famille sacrée. Jenny et Kilate Tenda, il a vraiment, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Tout ça, moi je m'en benayo. Tout ça, Basirlise, concert à Yawera, na Kinkole, Sirlise, à Rosoa, cotation à combien? Ils ont réussi tous les échecs. Il y a la cause, ils ont réussi tous les échecs. Vous comprenez, moi, j'en vois. Quand c'est Bozi dans les 24, ils ont réussi tous les échecs. Ils ont réussi. Il y a JDT Molopo, ils ont réussi tous les échecs. Pendant que vous avez dit, nous sommes Simba. Mais le jour où on est les 25, vous avez les 25. Donc, on sait que nous sommes Biso Bagola de souhaiter et Simba. Mais ce que tu as les 25. Parce que les 25, ils ont marambou Bino. Makamula bino siko nane simba ngene simba kite yo mote ba bango tuti ba tima bala papa fe alo belote roga kuna maniki na kisinjora promotion ba M23 ba kende to ba ke kuna ba kende usa promotion na bango to comprendre que bato bateka mboka bango wana ba kende na bango ba teki déjà mboka
po awa pe banani pe banani ba mise baze belé so baki mopanzi wera banga basala promotion soki baki mopanzi ya Edina Coste banga basala okipe belé ba mise o babeta les 24 jours awa bango bamoni bango te merci beaucoup, Gloire Kiamwini, moi Nasuka Bagula, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Bah, dédication numéro 9 nani vena biso tsone ye ezana ngote ke actually faire libaya ça qui live nango ven tsone actually faire libaya te ye azala fête na donc elle ngo fête ba bengisi ye abengisi osamo inédité mais nango kende no mona ki joa sala ki vidéo na ye boy ke nazabu bon no siko ezo kamusa batu premier fils na ngayo tunande keso ouais oui na ngayo tunande keso ala parce que ngai omoni vie à la musique vie ezaka auto kanisa te sikoyo premier fils azela ki ba soutien ya wera son pour ndenge pe toyoki ndule na yona municipal derrière les Vinton parce que Vinton a bengi bana nyoso ya wenge kla wenge bana bango stade de martyr événement eza moko tata biso ana web sange loko moko boye c'est que ndo kola mona ngai ne to zaka awana bandeko na yo songana ya na ngobe na leki na ngato bundi bino bana bokota te no bana bokota te parce que tozana biso ya na leki to biso to botama ki bino bozaki te parce que eloko we rasali ya mwana asali mo we rasali ya mwana habite na kontra na leki na ngai kena ga tala mwana ngaza ndeko na ngate fere ndaza ndeko ya wera la cause na ndeko wera te tant faire bibenga papa leki ba yo raté ba lobo yango ba lobika asoutenir bana inyos l'émission na live on va soutenir bana te wera za mwana ete faire za mwana ete faire za leki na ye ya komoni siko na micho atale bite mwana nga la coste a mwana nga asa ndiko na nga te ndiko na nga za fille na sitoni no leki na nga moi la machine qui t'a moi merci Gloire Kiamwini numéro ma contact ba dédicace moi na les sous na appelle sa conseil moi na Charlie Prince oh na yo PPC conseil elle a appelé conseil oh na appelé conseil parce que bon mon le roi ndenge fait go la tie la tendance wana c'est que il fallait qu'aisa la ye il fallait za té tu fais ça bon de papa je habiter au faire go la no bon ça pour na yo je tout vraiment place wana bati lola tendance mdo fala yo kala ngomte ma place fais à Virginie fais à la Tracy fais à la Trésor Congo fais à la Garçon Plaisir yo ngomte ma place pour la nini tam souffrir à no bongolo papa excusez à no bongolo place moko boye ozala wana yo tiemoute maketo baliko lo bapeke bagolo baza ba compétent bagolo c'est comme ça no golo te so bagolo tout baza ba compétent ba zoba c'est que yo posa zoba yo posa golo pour yo posa golo comment ba biloko ngo papa vie ezaka auto kanisa te vie ezalaka o esala vie moi so fezaka auto kanisa mais corona na mboko ya te mutu mo de la mutu na ya tsaka ke 2020 corona ko ya mutu to bulaka nga 2020 dans voyager na okemiki nga 2020 dans ça mariage na nga 2020 dans ça la nga 2020 dans ça musala boy to ko nga 2020 boy corona ba kangi nyoso ba tutu ba nga ba voyager na 2020 ba voyager te mais on ba bulaki yango na te so tant mususu ko bule fe ko la bula ngote tap so faire bongo na ko place mo ba tchewe sikanga là tana ba ina faire le so zongi sima na ba 2010 fe ko la beti li panda muta ko cha faire lola tanda na wili kai sirana ya zaka papa tika bagolo bazaki ngolika bagolo batomboka faut que stade de martyr bon ça va stade de martyr
tata mama tika mwana stade de martyr ba miracle au salama faire gola bon la mai vino akopesa le meilleur akopesa ba oyo mutu to osana ngo posa mutu nyonso na osenga yaka na bougie yaka na papier na bic to koma histoire oyo tokobetela bana na biso parce que le 24 juin otika na mitu ya bato ke faire gola atiaka date moko boye oyo epesaka panique na mboka mutu tu akomaka chimie ngaka le 24 ngaka le 24 tina bapoto tina baprovince le 24 juin ekoma férié oto osenga na papa mokonzi ya mboka tokoma histoire ya faire jour yango faire gola osala effort ana martyr azoyemba bato na victoire bazoyoka problème nde sikoyo eza nini baconcert wana tuye kobeta bavoi faire ekoma wana yokasi la concert na municipal tia oyemba wana oyemba nzembo afere te banzembo kosila ete mutaleka na 3 nzembo soki esili wana oyemba nzembo afere aoyemba mpe vide ayimana oyo atia vocal. Merci beaucoup, Gloire Kabouni. Non, on va faire comme la maman. On a contact. Elle a profité, la paix sans parler, il mérite Moyalo, c'est Bambota trop, il mérite Moyalo, c'est Anthony Moyalo, c'est Cordo Junior, Moyalo, c'est Gelor. Moyalo, c'est la paix sans Bambota trop, Koukounion, Moumaka, et ça de l'équipe, que Oli de Manzaka, moi, c'est Nzambe, paix sans Bambota trop, et de Moussamba les touchables. Janisita, Bangamichouri, merci, na monaki polo, na monaki billet. Le retour déjà qui on a parlé merci trop Major Pec de Bruxelles la personne Bambota trop la personne Bogard de la presse charge na bango Bogard de la presse la personne Bambota trop Gouv le Gaulois Nassi Bassel Fiston Frappe Héritier Iboula 20 Paka merci Tracy Elesia donc qui la personne Bambota trop numéro contact nangai plus 243, net au bagage à Yaouli Moucheni, plus 243, Costa Couleur, 89, 160, 96, 77. 89, 160, 96, 77. Abonnez à tout TikTok, merci beaucoup, tout TikTok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, ce bel bien Dan Nosengo qui était à la présentation. Gloire Kamouni était l'invité d'aujourd'hui. Gloire dit derrière la caméra, le king de la réalisation. Je dis aussi merci à mon chef, Johnson Keto, le vieux Mbembe, le garant de la nation, Tottenham Boy, l'homme sans tâche, l'homme féminin Nzambé, Johnson Keto, mon boss. Je dis à vous tous de vous abonner vraiment massivement si vous n'êtes pas encore abonné sur Top Africa News. À une prochaine émission, l'information sur et net sur Top Africa News, votre émission Buzz avec des M. À une prochaine émission. Ciao. Abonnez-vous massivement. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Ngaye Nane na yebite, jourbe na yebite, kasi na zondimela kaka patience. Ngai motema duku duku mpona kolinga ye, ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye, aleka mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza. Ata mbanzi ekota na mosuni mboye te, peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye. Nameli masanga te kasi nazolangwa ye, bon amour ya Johnson Keto. I love Romain Morgan, full boss. Netika kasili ekota na suki ya moto a moto, yokotanga motema vraiment yezo indaye. Bilivu muka tonga bokwa butuwa mona yo ya nimenga, eteli selinga bolingo na komi mpena kolia, ba merveille na yoga na ntango na komi kovivre ango. Sukali elengi ya murgeto na degiste love de Blaison Wanga, fils de l'homme. Keto amour na yo vreme transforma motema nanga na fo ya kodepla
plase bangomba motema nanga na fo ya kobongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love ketoumela bijou mulamba nalingi na ngai se naloba na ngai se procédure na lande memi ngai se pene na yo Debora Fula balwa na vote protege le ngai se amour keto Jason Engwanda Maserati Nzambe beniselanga amour keto azala se kompene nanga tout le temps miomi otakanga na litoye ye kaka na hero boss mukuna mon amour propre au fond de moi ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Cyprien Ziro Bongolo Mata Setcom na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvert maternité nzambe ya sala keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon keto e Bibish Mandala Nida Madaka Claudicia Nataba Bandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera mote ata na présidence na yebike kosimai ata ukumi wewe vraiment tokokoma bien félicité Nyongoni Nata Babandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Joe Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga de mon vivant j'emmène na zanga Keto nalinga nalinga nalingi nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout tango memanga na couloir ya bagu namela milk check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nanda mwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongite ba égal malade mikolo pena comprendre les sous-soutés osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosola kaka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingi esema kotaba na mibali okomoluko devire maloba matoi bani babloke yo tak orate amitié Raymond Ikoza Bio J'adore l'opéra Cyprien Bongulumata Z.0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Leki Yamoto Martin Kambilo